bana membre ya Karine Mokonzi balobi. Bana membre balobi. Nanu toyoka te. Bon, gana nupenza na yoka te. Bana membre baloba. Mais bana membre balobi. Soko koti na Facebook ya Karine Mokonzi. Okomona a posté vidéo ya mama Sylvie. A wuti koloba pena bana membre. Baleki na direct balobi. En tout cas, soki bolandi yango. Bokozala nakanisa ndenge ngai na komi pe ndenge na sentir. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, bana membre 4 ans de silence, mais bana membre balobi. Mais balobi kaka muke. Balobi bakoloba sima, après les 7, nde bakobanda koloba mwa muke. Nde bakobanda koloba. Mais mwa muke oyo balobi, ngai nalandi, direct ya mama Sylvie bon. Tango Cecily na moni yango na page ya Facebook ya Karine Mokonzi ndenga postaka ba video pe ndenge na landaka ba video oyo Karine Mokonzi a postaka. Alors gloire à Dieu na kwei na émission moko oyo vraiment esengelaki na yoka na Mokonzi lelo pe na tala. Na landi yango ebandeli tisoka en tout cas na sepeli na ndenge basololi. Na moni penza ke bana membre ya liboso balingaka mobulu te, balingaka rando te, balingi bonheur ya Karine Mokonzi, balingi kimia. Bana membre na moni bango pe si na mona misusu deja na fete ya Karine Mokonzi en live bazali ba demote ndenge tomonaka. Na moni pe mama Sylvie oya kosala direct yemoko azape demote ndenge to banda koyoka ki baza ba invisible ba mona na kate baza ba demo mais baza batu ndenge to mona ki na fete. Mais na elobeli na bango na yeko mona vraiment bazali na bolingo ya Karine Mokonzi na ndenge ya kosakana te. Pamba te soki oyoki kaka mwa muke balobi okozala na tembete ke bazaka na bolingo ya Karine Mokonzi. Même nga moko papa robo na lobi tika na mitala. Nga nazali vraiment nani pa ya Karine Mokonzi. Awa na monaka na sepelaka na makambo ya Karine Mokonzi. Na sepelaka na Karine Mokonzi. Mais na eko monake bolingo ya bana membre nga na kopusa na ta pembeni te. Na lobi anga papa robo tika na komaka kata na kombo o babengaki ngai profiteuse soki profiteur. Donc nga nazaka profiteur oye ko profiter na vie ya Karine Mokonzi. Na gunzi mutu, na kitisi mutu, chance nazalaki nga moko na ndako. Soki nazalaki na batu, na lingaki na yoka soni. Nalandi bana membre mwa muke balobi. Bien si toyokaka basombaka bakiti pona Karine Mokonzi. Bafutaka ndako pona Karine Mokonzi. Mais toyokaka, maintenant toyoka bango balobi te. Lelo yo toyoki bango balobi me muke oyo ngai muna yoki bino na yebite soki boyoki na bato batalaki balandaki direct bayoki. Alors nakanisa tango bakoya koloba na sima mariage nakanisa biso mingi tokoyoka pe toko comprendre réalité mwa mingi ezaka na sima ya bana membre. Bana membre baza wana te ba mama moko to ba papa moko ya muziki pona ba pecha mutu bakata. Me bazali batu moko o basangana pona kotia mutu ezala penza na place nango makolo peza na place nango surtout kosunga Karine Mokonzi. Natali na témoignage ya mwana membre moko même bana na ye babana ba mama pourquoi olingaki boye est-ce que olingaki koleka biso boye ya lobi te bana nalingaka bino pe ndenge nalingaka ye. Nalingaka ye ndenge pe nalingaka bino. En tout cas wane tushenga. Ngala kancheka koloba na bana na ye. Bana bino bozaka bana nga. Bino nalingaka bino makasi. Ye nde na interesaka na ye. Pona mokili yo
mingi tokanisaka tolingi neti nga na ekomona ke nasepelaka mingi na Karine Mokonzi me bolingo naza nango te lokola bana membre. En plus nazali profiteur anga papa robo profiteur. En tout cas moto afingaki ngai yango aza na raison. Pe Chodrigue profiteur naza penza profiteur nakoyeba te. Nakoyeba te yango wana foko avolongola poti na liso moninga longola ya yomoko. Lelo nakoyeba ngo kinaka profiteur. Na mwa maloba muke o bana membre balobi. Me mikolo koya tanga bakoloba na kosentir naza nani ngai. Na boyi natala na bato mosusu fo natala nanu poti eza na liso na nga bamoni yango na bana membre. Bamoni yango. Oyo wana kuna bango balobi loko te. Balobi mabe ya moto te. Batangi koma moto te. Bango balobi kaka mabolongo na se. Nzoka ndenge bavanda kwa wana bazana mabolongo na se oyo lokuta te. Oyo pe ya publicité te. Davos bango basala publicité jamais. 4 années. Mwana botami akoli akomokende pe classe. Ayebi pe koloba. Soki pe kuta botamaki tango bango bakokisi 3 ans. Akomi pe lokola mwana oyo ya Grace Mbisi. Akomolesa mama na Grace Mbisi na ba publicité. Me bango baloba te. Ba yepe na émission na bango basali yango koleka soin na yebite so na ko benga ngonini. Ba bengi yango balobi me balobi kaka ndambo bakoloba sima. Na papa FMI si de solo ane mbala moko na yoko ka mungongo ne sous deuxième fois. Alobi makoloba le 8. En tout cas na bonga magai. Bakotanga koma mutu moko te me bano toucher biso. Soki nga papa robot na za machine robot et toucher nga na lukina bombama. Bongo bino ba oyo batu mususu. Bon, ikila natala bampoteza na miso na bino. Bino moko botala yango. Soki na botalité bokende bolanda bana membre oyo basangana na ndenga solo na motema moko pe na bolingo pana bango eza liboso pana bango bolingo eleki nyonso eza ya maloba te eza ya banzembu te eza pe ya koganga te namoni baza koganga na tonalité makasi te ndenge bapaster to basala nzambe mosusu bagangaka po toyoka na makasi bango baza koloba motu na ndenge ton nzambe apesa ye soki alobaka na ton ya se na tonalité se soki alobaka na oyo katikati azoloba na tonalité katikati soki alobaka na tonalité likolo azoloba na tonalité na ye me bandeko soki bokei ekokota bino pe bokoyoka na kanisa biso nyonso toza bato toza banyama te meme oza nyama soki oyokaka balangage ya bato okokomprendre neti bambwa bayokaka biso soki mbwa telami liboso ordinateur na yo to telefone soko moni mbwa na yo afandi serie kotongisa ite pamba te asa koyoka message ya bana membre asa kolanda direct ya bana membre oyo kaka véritable direct voire même baleine de la presse aleki po asenga merci na ba mama na ye na ba papa na ye alobi soki ba continuer bongo bakosunga bato ebele en tout cas baleine aza wana kaka pona komela ba rekete me azali wana pe pona koyoka maloba ya baboti ya mama ngai na yoki bien sûr ngai na chanzaka te ponga na linga rando mende kote o na yoki ya bolingo wane touche ngai naza okanisa ke lokola pe na lobelaka Karine Mokonzi bon na lobaka makambo juste oyo asalaka ya solo alors nakanisaka naza pe na bolingo na ye na mayele na bombaka ngo me na ye komona ke naza na nga kaka profiteur nasepelaka nde na Karine Mokonzi biloko apesaka nga yango etindaka nalanda ye yango etindaka nasepela me bolingo eza nde na bana membre bango nde baza na bolingo anga papa robo profiteur papa robo oh papa robo ndenge nini oza profiteur boye papa robo nasukisi awa bandeko sino te na kolela pamba ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Baxam Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Baxam Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.